te soki muta kufi lelo na ke ba 10 000 francs dans la poche na bobe bisala masanga bolo bana ba oliani mais batumsu pe barolo ba pe no ten en tout cas mutu ndenga kufi za dernier hommage na etika to lata to lamba to lia to mela parce que to moni le susute yo lo bini pona bon 40 jours to ndoko sala kala point to bebisa mamba nyos biso to saba congolais to yebi kala so muta kufi lelo mercredi to ke kunda mais le mardi to ke kunda si to koma mercredi wana to sa 40 jours na e to bengs batuni so zana bembe to so mama mbwengi moi loso moi fufu moi pondu ezana to lambi batuni so zaka moi ndambu to panti matanga ne so la tano propre pour masanga pe ezala lelo 48 jours ezala suite et comment nini so muta kufika mango to mele masanga image muto esili na famille image esili na biso ata quartier to bungelongi na e bungelongi mabe makambo mamesala ka pasi na nini matanga lelo biso akikala tango tozokola soki babengi yo obi oyo kimbela moninga kufe obongisi sacoche na yo to obongisi songa liputa po omema quelque chose opesa moninga lelo ekoma so balanda na batanga balete bamelite si ja mokeri bon autocritique kuna kutu eloko te bazana eloko te kuna bon te banokola soki mutakufi museze kutu pona omona seyake ya pasi mais lelo tomona baya baokola lelo andiro baokola lelo matanga ekomeli bango ndeti feti quoi donc après yo mutu kufeli kutu baomona pasi na yo te fo balanda yo nde mutu osombela bango masanga donc yo ouais bonjour papa ouais bonjour mon vieux en tout cas tu sais peli komona yo tunte ba kombonani comme on a Fabrice Mavinga on a fait la Selimba ou quoi. En tout cas, merci papa. Donc, tu es batona mutuna mogo boy. Ah ouais, ils ont payé biso ba congolais surtout. Vraiment pas si quoi. Donc, tu es ba. Pour na yo, ils ont ma beto malamu. N'inge tu comment on a lelo yo non. Mutakufi. Batu bako mo bonga ma pona okende bazando ko somba bilamba sika. Sika aso to ekunda mowei, omona ma biso na ba bar to ke to lango to meli masanga. Alors pour na yo comportement les hommes habitent au malam. Bon, pour l'anga, na sepelaka surtout na idée wana te parce que biso le to kola makamwa pene bano zalate ah bon le to bano kola soki mutakufi museze kutu pona omona seyake ya pasi mais lelo to mona baya baokola lelo andiro baokola lelo matanga ekomeli bango ndeti feti quoi donc après yo mutu kufeli kutu baomona pasi na yo te fo balanda yo nde mutu osombela bango masanga donc yo fo oyamba bango lambeli bango sombeli bango masanga bamoni no pasi oyo oyuti komona wana mais quand même mabepe eza te parce que eza dernier hommage na ye oyo ezaki non mutu akufi bomona ye susu te mieux bolata et puis mais c'est pas un problème mpona kolata mais mpona charge ndenge nga na omona charge ya matanga donc mutu akufeli fo bino mpe boya kolelisa ye quoi na paranga donc programme matanga comment on les gars ya ba fête oui comment pena donc comment ba fête kute tikala sima ke matanga vraiment matanga comment liboso fête comment sima alors pour na yo conseil ni no pesa conseil ke na pesa ba yo ndeti bazwa matanga ndeti ba fête vraiment mutakufi fo botala non ke no azalaki nani voilà ou bien azalaki nani pona biso pona nga conseil na pesa faut ko lelaka mowei kotile na sika ke no attitude ni bat baroza donc bala tarate bala ta propre ta propre c'est pas un problème ta propre c'est pas un problème mais faut que zalake na mawa moko botala ke no mutu na kufi azalaki nani pona biso ko donc tanga banda obela bamonani te metanga kufi bake bazando osomba bilamba sika lega banda mona na fils que même sur novalgine yo kuto mona na te msu pono pesa ta famille wana c'est ça mais lelo msu bakufeli nde kongo yo ye wana basombelo susu ndeti bière ta mutu akufeli basombelo susu bière omona ote ya normal te ya normal te na ndenge keno tomemela kongo lelo kwa na osenga ngona ba chef mo ndenge bademene komo oleka boye yango ke yo simi parce que biso de fani balibana mboka tomona ba Brazzaville na ba Gabon ebemena ndaku elala ezalaka te donc tomona onga na Kinshasa vraiment initiative wana penda keno mukonda mboka vie na makambo keno ebembe koleka vraiment pona nga na sepeli na idée wana vraiment merci ça va merci papa to sepeli merci. Alors bonjour papa. Bonjour. Tout le monde en tout cas vraiment donc les monsieur pas travers yo ba conseil na yo ndi to ko zo pe mo yano. Problème to za nango awa mutuna na bisiza
lelo tokoma omona na bamatanga omona ema mutu soka kufi lobi nango mbama to banosa ba programme okende zando kosomba bilamba sika tant to ke kunda mowei retour na biso omona ema ke notin biso wana na babar to meli masanga to langwe ti to zonga ndako to bosani ke to kenda kunde bembe pona yo eza malamu to eza mabe. Merci coach ndongo pesinga maloba na loba. D'ailleurs c'est présenté dans to ba soki ngai komo na ngai Monsieur Lidjo. Ah maître Lidjo to kana Vietnam. Maître Lidjo yo. Yango. Bon na sependo pesinga maloba. Pona nga moni mambasa na matanga eza mabe. Na ndenge nini? Bon matanga kala tondo zongo valeur. Biso ta tobota maka. To ba na miki. Âge ba 12 ans 13 ans so to moni kunde bembe ba pine ya pamba jamais to leka kutu nzela ba pine ya kunde bembe le rene bembe ezati voilà soki bembe zoya ba mama azuba koti biso na ndako bobatama bembe zoya bobatama to batama tina sambe tie bembe leka voilà kasi lelo bembe za susu na lokumuti na Congo de bembe komi lokola to kubika okola nya lokola soso pona nini mutu akufi azana na moke bosomba ba pantalon bosomba ba body bosakisa mbongo ya divers de mambebele mutu akufi place akei aza sepelate bon mettons azaki vivant na ba mbongo wana bokangisi osomba ba body po ani te boyedaki ele mususu soka azaki malade bon tande de lora bongo nzoka so lelo mutu abela nga fona kende meteli cho masa zwata oyo osofie nango kasi lelo akufi to komosomba ba body ba so atu nanga utu meteli cho to mela wapi. Voilà. Donc souci à mutu akufi to yebi angote. Ça papa ndire ezati. Na bana na emoko ba so ba body. Na biso ba camarade ba body. Na ba to famille nyonso ba body. So bebe so nga ke salité bo mona nga salité. De nga pe fola ta uniforme. Marambo esalama eza bien été. Marambo photo tika et comme marambo eza logique. Et bembe photo ta ngone valeur a bembe. Mutu akufi photo ta ke valeur o ezala kala. To moni kunde bembe tozo kima, to moni bembe to kima. Ka lelo bembe to zo susu. Pouvoir dire siko attitude nini pona yo o ezake bato se bakufeli bakozalaka nango donc c'est que balataka bilamba te basukolaka te to boni attitude oyo bato bakufeli bakozala nango kala bokala tondo za ndenge ni soka kufini nde na leta ikabo tozaka nde tozati lobana moni sile kalido ayi ndenge to leta ikabo tozaka boye komo sa mamo za sens ya makasi makambo mamesalaka pasi na nini matanga lelo biso ayaki kala ntango tozokola soki babengi yo obi oyoki mbela moninga akufeli obongisi sakoshi na yo to obongisi songa liputa mpo omema quelque chose opesa moninga lelo ekoma soki balando na batanga balete bameli te sija mokeri autocritique kuna kutu eloko te baza na eloko te kuna bongo sika ndenge tokoma omonaka no te mutu akufi lelo lobi mbala mo bake bazando basomi bilamba sika donc mpona keno aya na ebembe sika wana biso ngai nabenga ngo banyama parce que masha bakoma kosala wana bakoma kosala place ya kolinga mibali place ya koboyanana place ya bamakambo ebele ya kotongana vraiment donc mawa ya mowe eza te mawa ya mowe ou bien mawa ya bato bakufeli eza te kala nde to wana omonake no omona bato so bakufeli na bino bana basi omonaki bwana basuki mo banda okangisa ezoyebanaka esuki ya maboko voilà mais lelo ekoma fo bokende zando kosomba baplante bameshe wana ekoma sikoyo esika ya kokutana esika ya lisanga ya batongi ya solo wana mais eza mpe mabe te mama eza nango dernier hommage moto akufi na ye esengaka meme balata mpe propre mowei mpe amonake no te baya kolelanga na propreté jamais papa baliaki na bango mpe bameli ntango bazoya wana biso ntango tozokola na ye biso ke soki ozokende olanda moninga akufeli oza na god na yo mwa 100 francs eza ozalati liputa okangi mwa 100 francs na songa liputa mpo sunga ndeko na akufeli mais lelo ekoma bango bazoya kolia na komela soki balete bameli te babandi otonga eza mawa mpe pasi yaya merci mama donc toki mbela na yo vraiment me conseil no ekozala nini na bato basalaka yo makambo
bon conseil ni kopesa et comment mon message mais ngana sepela ki manenge gouvernement zwaki meko ke non soki ka corps ebimi mbala moko mais na moni bazongeli boko louer sous salle bolali espace moko bolali ndanu kuna bon tongo etani atako bokene morgue mais tant ko ya ba bar meke etoni pona ni melisa bango eza mawa donc gouvernement sunga biso azwa penza azwa makambo penza pona makambo wana donc azongisa ngo penza mesure za l'appliquer ya appliquer matondo mama mais kombo pesa kite kombo na ngai mama Dede mama na bana mama Dede bana mama Dede mama moboto abobokoli naza esika na kokolema plus de 14 ans ya ola matondo mama matondo. Ouais, bonjour papa. Bonjour. Ouais, tu écoutes ailleurs en pleine moussala. Tu es kombo nani? Maître Lupemba. Maître Lupemba. Ah, vraiment Maître Lupemba. Donc merci nous ndimi goyano la mituna na biso. Tant que Kinois, oui mission Congo na biso. Donc tu es Maître Lupemba. Ils ont mabeto malamu selon you. Ni tout le monde a lelo na Kinshasa précisément. Tout le monde a Renault, au monde a fait batu matanga. Tout bimbe mutakufi lobby. Vraiment monde a basé comment ça va programme ya okende bazando ko somba bilamba ya sika. Et puis tant to route enterrement toye au monde ma Renault. Batu bakena ba bar komela masanga kolangwa donc ba bosani na bango Renault tout ça na matanga. Alors pour na yo comportement na to attitude wana eza malamu to mabe pour na yo. Bon ne va pas ngai nous va couper la moto lingaka ils a appelé ba symbole tout ça là quoi ça a dit pour ngai des derniers hommages nous là qui na beaucoup mona na souté beaucoup na souté bon vous allez pas couler les lois parce que vous allez pas s'en vous à la mettre après 5 jours une semaine un mois au ça n'a pas pour ngai des derniers hommages ça m'a bête maté eza mabete pona nga mabete nde to banda omona kala ke no mutu soka kufi omona bazaka na bilamba na ti mokolo bakunde bembe nde bachange bilamba basukoli donc pona yo elobelo kare donc eza monde évolué ba possible na kala kufi mobile bakati okovo na yebi soki nana olinga tout lelo bon omona yango ezala sute ça veut dire que évolution monde bato bakoma tout le temps civilisé na bakilelo to bademo monde komi koma quoi na kilelo moderniser c'est ça donc mama kala je longa voilà so ba pisio téléphone ya kala na antenne wana motola na kolinga sala en sute vraiment donc monde évolué na kala tikandi sur la maboko bino bodi cimetière ezala sute voilà donc bato ba comprendre que il y a une manière mo pesa mo dernier hommage là qui a célébrer liwane quelque chose na kufela ki ma photo moi ni souvenir ko tira la ki pe dande na biso mo vraiment ils ont dit tambila donc il va au salon donc ça dit pour na yo mutu soka kufi to la tanabiso bien propre là parce que ils a dernier hommage botika la mona sous-souté mais ça fait tenir à souka déjà fait tenir sur Bruxelles rendez-vous sur là revoir sur vous pesa na pour l'accès que a mérité pour l'accès de mérité ba on est mo pour ça ba on est mo zane ti kufi ba kundio ba tu ba salinté il va bien na lelo. En tout cas merci matondo na yo ningo ya noli donc on est zaki ya vina yo to comprendre yo donc c'est que ce mutadae basa na bande ba msusu ba raisonner na te côté a otika o laver te a changer bilamba te mais pour na yo obeta no swag ba nini po mutu ana tia zo kende kolela no ya suka yango na ba selo mo ka ouais le président de la République a Kofi yo okina la gomme na matanga présidence ba côté en tout cas pourquoi pas moto zaki n'est bien pas au mérite ba valer mo pona yo yo pe na pa on magé na moyen mukia na ça l'effort ya ko rendre hommage à bien na en tout cas le capital lo lobi na président soka daé que nina di papa soko kota la problème donc faut betaka bien propre là ba moni que non oui honorer mon way en tout cas donc ce que là ta propre ça peut honorer mon way mon way ko la c'est gagé mutu batu ni ba ça l'effort mo ba faut qu'on a mutu bien première chose faut qu'on est bien c'est qu'il y a bien azala bien ba kunda ke bien ce qu'on a ba do mona ki tu panzana ki na ndinga bien vraiment matanga ya batu yaka ndamdara na ndinga na bon maintenant soyez pas masango ya malamu mto membe sango ya mabe soit c'est les chefs soit c'est la réussite réussite ça qui fait la peine dinga bien
Merci Nayo, papa, to sepeli ndingo ya nul na mituna na biso sur Am Vision TV mokili ya Bansango, la chaîne de mozindolisation. Ndiga to lobaka tombola musapi to zange yano. Ba souffle au pesi yano kitoko mwendeko ateti bioko na pete. Matondo ndeko. Merci ndeko. Nyana bakselo moko na bosana ya kutu. Olio to sala uta na likolo pe tinase. Je peux un exemple du président de la République, soit Koufi, un ministre, un artiste, Koufi, tout le monde a rabattu les Bayaka. Donc, on va faire des fois, tout le monde, parce que on a un nid, là, tu peux dire que vous avez somme. On va passer à même un exemple, on va faire des choses, on va projeter des choses, le bananza, mais les choses qui vont zamber, une fois tambola na vie. Mais tout le monde exemple typique, vous avez passé à Mozambique, porte un billet à Koufa, il va passer les Bayaki. Yaki ndenge nini tomoni passer na biso mboba mukuna tomoni passer na la tramakaso na ni sikatenda bloka bete ba pisa bete bana seti likolo eza ba valeur ba combien so ba salon pona nini apporte mbi alaki cher pona bango bani ba lakisa ke ba kunde na honneur que baza azo mériter ba donner hommage wana c'est ça ba ça donc ça veut dire que les technologies évoluent de jour au jour. Donc, quand l'année a reçu, on a passé à faire le mois, c'est pas qu'à voter. On a calé bongoté. On a calé bakangi blura basinga rouge na mutu. Donc ce n'est pas ma bé, ce n'est pas ma bé. Mais kala oui, kala ozung singa uto loro mo boy na tuna sumo tuna kala to bande o mona ke no soki batu bana matanga o mona ema ke no boye baba on soki bana basi boye baba on na suki. Bando kangsaka suki le mususu ka suki bala bala suki ni babenga ngo blo mo bande ngwana. Si vous avez compris que notre bateau yo bazana matanga mais lelo ekoma que no bakeso ba mèche ba plante ba nini nous on a été que ça quand même ba benga nini coutume non coutume bité parce que le personne comme il fallait un peu calaming même le passé on va prêcher biso que boye tout tambola boye bango bazo respecter na no eloko ngote to exemple na bango to comprendre que mutu waya matango za salité te ba comprendre fazer wapi nani mutu akufeli faza la ba norme que akufeli mawe kozala mais on est pour mutu akufa méritant tu vois le mutu akufeli ba kangi ba kabelo c'est pas mal aussi c'est pas mal dara ki ko lakisa ke adam na biso mériter yango tout qu'on a saleté yo c'est platé moi ya beta no fingo moi ya c'est platé bande ba négliger matanga na boy aussi on taille mon matanga ba to donc jour ko ma ya ya mbabino kuna na mboka bawa donc ya otile mino bakal anyonga ma anyonga bia ba matanga na bosi na soni vraiment ba ndeti ba vena biso ba defa ko fi boy oui salité akanelio et ça mo journaliste de sola matanga na ba nini ba mutaki na mbala moko te bon muniso ni ba lelo ngana ina na mécanique il y a l'électricité mso yeko na ki magason na biso yo se pela malheureusement donc yo mo mi pese la réponse ba nini quoi c'est bon le monde évolue mais dépense ni le ma beto te mezake mto akufeli obusi charger ti OK oya ki mtakufeli armo dépasser le non là c'est faux eux ils a plus mieux il y a bien, on laisse nous bien. Yomogo, au fin du dernier moment, au fin du place, du sangani, bière, aux $10, aïe, vous faites la qui est. Voilà. Moi, le sanini, et ça le bien. Bagisa, bon bateau, pour le bien. Voyez, comment causer là, on a divers. On a divers. Alors, bon, on peut s'en mourir. Voilà, la fourrage en tout cas. Tant on l'a mis causer là, on peut se bon. Mais côté Kosomba Bilamba, on est là, ils ont ma bête. Ils ont ma bête. Ils ont ma propre volonté. Là, c'est bien. On est en fin de battre, il faut la classe, il faut la bière. Ils ont ma bête. Il faut faire la salle pour la battre. Merci à toi quoi. Donc, merci. Bah oui, il va canner la bisoté. Donc tous les là-bas avec propreté. Avec propreté, avec honneur. Propreté c'est bien, c'est mon honneur. Voilà. Ils ont mérité plus. Matondo na yo quoi. Merci gars journaliste. Merci. Ndeti nga za boso ndeti lego ndeko na Koufi no za peka boy.
moko bakokunda ngo ko yakende na ko changer ta mo bodi moko boy ota to etike bakunda ye bon na cimetière to zata na bodi des polo des chemises tano kozonga boy na ke barté bon na masana nga to kabona bango bakiba ndako ngabela la ndako nanga ezate soki mutakufi lelo na ke ba 10 000 francs na zona poche na bo bebisa masanga bo libana ba oliani mais bato mosusu mpe bakoloba peke no te en tout cas motu ndenge akufi eza dernier hommage na ye tika tolata tolamba tolia tomela parce que tomoni lisusu te yo olobi nini mpona bongo 48 jours tondo kosala kala mpo tobebisa makambo wana nyonso biso toza bacongolais toyebi kala so moto akufi ndeti lelo mercredi tokekunda lelo mardi tokekunda ti tokóma mercredi wana tosa 48 jours na ye tobengisa bato nyonso ezali na ebembe tosomba mwa mbwengi mwa loso mwa fufu mwa pondu eza wana tolambi bato nyonso bazalaki mwa ndambu topandi matangana soki olata no propre mpo masanga mpe ezala lelo 48 jours ezala suti ekoma nini so moto akufika bango tomele masanga image ya moto esili na famille image esili na biso bata quartier tobungi elongi na ye bongo mabe en tout cas sikoyo conseil nini okopesa mpona bato bapratikaka makambo wana bacontinue te ou bien quand même badosi mwa moke bon conseil nga na kopesa eza de bakomi elongo dana motu na bango bongo ezaka awa te atoke wapi ata komini nyonso bakomosalaka bongo na bango mo bakonzi na biso mboka komosala bongo so moninga bango kufa komomela ma champagne kasi mpona ngai namoni bokoko na biso bebi bokoko eza obeba omoni mpe tomona bamaladi ebele bezokota na mboka da bokoko ebebi en tout cas bokoko eza kobeba moto akufi to otya esu valeur te oke na cimetière omisi eloko no okomosuba okesomba obwakiso etu biso kala po tolakisa cimetière mosapi bozalaka te fo totya boye lelo nyonso ebeba bana mike age ba 13 ans 9 fois bakota cimetière akanga mapungupungu azoboye ezalaka bongo cimetière biso lelo Congo bakoko bakufa batika so pouvoir te mpona nini babebisa bokoko eza kobeba fort na Congo mpona ngai bato bakufeli ako basomba biloko na mo balata mpona ngai na olata na ngai te so na jini na ngai etala papa na ngai ndire na moke ya ngondo maria nsima tosungi soki bembekei nga mpena ndako na ngai naye kofanda na bana na ngai mokolo na komela ezali dimanche eko eza dimanche so nauti na ngai baprai nautaka so na posa komela na komela ata lelo mpe lendi so na posa komela na komela ezalaka te tomelaka mokolo moto akufi te bato mosusu basala ngo kaki moto akufa ngai bongo te ngai sobi lelo na komela na komela lobi mpe sobi na omela na komela eza te na komelaka ti moto akufa en tout cas merci na yo maître Lidjo en tout cas balandi ya M Vision bayoki conseil kitoko ya maître Lidjo matondo na yo papa ouais bonjour papa bonjour papa cameraman vraiment tosepe komona toyeba kombo nani nakombo na ngai Koko Asija merci Koko Asija vraiment motuna oyo toza nango ya lelo tokomona mona na bamatanga matanga omona emaki mutu so akufi lelo lobi na ngombala moko omonaki bato baki bazando basombi bilamba sika après enterrement omona biso wana na babar tokemela tolangwe tozongi tobosani keno tozalaki na matanga mpona yo Koko est-ce que eza mabe to malamu atitidwa bon mpona ngai vraiment esalaka nga vraiment regrettable makasi mpona nini donc ndenge bato bakoma kozwila matanga moto akufi bazwili yango place ya kosepela bakesomba bilamba nyonso wana bateni baokemela na babar donc moto oyo meme akufeli ekomi lisusu bazotinda ya sombela bango masanga alesa bango lisusu donc moto wana na susa bato moto oyo akufaki na susa mesa bato masanga donc eza te donc vertige donc yango wana vraiment donc ezalaka papa continue olinga koloba nini wana mpona makambo bon eza na makambo ebele oyo nakoloba na likambo oyo ya moto soki akufi twanei komona la mosusu bango nyonso bakokatisa bakovo bamisusu omona bakangi bango bamindalala na maboko donc ezali place ya mawa moto nyonso oyo akolanda moninga na ntango wana akozwa mwa menia moko mwa eloko moko atie na poche po aya kosunga moninga ndenge akufeli ezalaki ndenge wana mais quand même eza nango mpe mabe te keno moto ntango akufi quand même soit bokufeli kolata propre bato mpe baya kotala bino bamona mpe keno te quand même bon kolata propre eza nango mabe te mais fo ezala na ndenge moko ya système nde na coutume moto nyonso falata noir
noir mais simple kaka ndenge ezalaka kolati noir mwa keti moko ah donc yo mpona yo attitude bato bakozala nango yango wana nde batitili ndenge wana mais ezala te ke soki bolongo wana ezala obligatoire bato fo bamela bamasanga te ezalaki vraimen te bato bamelaka bamasanga bakende babar wana eza vraimen mabe donc bosuka kaka wana bonyonso azalaki na mbongo na masanga na place kutu ayane kutu asomba susu asombi kaza masanga yango atikeli bato bakufeli ndenge wana bozosoma ndenge bapesaka fleur ndenge bapesaka bapakaji eza malamu yo mpo na kaza masanga na yo opesi mpo bato bakufi ndenge balobaka bosali molongo boleka bafamille kingandi baleka mais ndenge omona teke quand même mpe tokomi na modernisation omonaka baseri wana ezalaka nyonso bokufeli omona baotya biloko wana bandopakola bapotopoto batie bino bani omonaka bandosala mpe quand même salite lelo modernisation faut accepter ça. Bon, ezali salité te za coutume. Po Yesu Masiya kutu tango abongisaki misu ya moto ya aveugle wana. Azwaki mabele, atsaki on potopoto ti. Akipaki salité te yango apakolaki na moto na misu. Mais comment il potopoto. Donc eza ba signe ya coutume. Ndenge moko pe ata moto bazi batie ba mabele banini eza na problème te, eza salité te na temps oyo coutume esengi ndenge wana. Donc toko négligera ba coutume nyonso te coutume eza kindo donc lelo coutume ekoma bafoué le ra kindo kino c'est pas la société yango mona mambo belé tozo comprendre te mais yo simba tende ni nzoka coutume bafoué danser parce que coutume vraiment eza négligé vraiment dans notre planète donc eza négligé. Merci. Donc, par rapport à continent mosusu bazali développer pour la coutume ba respectaka la coutume yango ba développer ko le kabiso mais biso zo ta en Afrique ya négligence à coutume eza toujours sima na ba continent nyonso to soso la pourquoi Afrique eza sima na ba continent nyonso banani bazo créer banani nzambe biso to mona loka to yebi nzambe ko le kabato nyonso zoka ba continent na pe ba yebi ka nzambe wana kaka mais coutume on va pratiquer coutume na bango OK biso siko coutume eza négligé en tout cas likambo wana vraiment souci l'état ayeba kotemela donc c'est que likambo wana bazula sous mesure nde bazwaki ba mesure ya makambo matanga elalaka susu te matanga ayera su na ndako te tout ça donc wana pe bazula mesure donc mais est-ce que aussi moto vraiment soki oyekaka ebemba bato donc masanga na yo okomela ngo te nde bakokabela masanga eza la place ya batapage te nde tokoma omona lelo okabela motu te yo nde fo akuti na pakaji na yo bie kaza masanga ocontribuer pa ya moto akufeli ye nde na ntango akotikala wana atikala nde na masanga ebele soki akoteka ye soki akosala nini ye kaka ya place ya lie yayo se diserte po ba oyo pona nini yo kabola mawande foza na attitude wana merci na yo to sepeli ko yoka yo donc ba conseil na yo wa ngo baksa nini na yo baksa ndenge nini to lo bandenge wana pona nini bozwi ya bato eza ndenge moko te sikoyo ekomokoma lokola bakritike bato mosusu baokoka te bato mosusu omona so akufeli mona maki donki mawa me okeli mawa mpo azangaki bato mosusu ozomona vraimen balie kitoko bameli donc ezopesa badifference moko na ntina matanga zonga matanga ezalaka égalité donc ezalaka tozolona fo leka moto na bamba fete bala koleka bala zwata baini mais matanga bi basela yango programme te kono tozana matanga na décembre ou bien na janvier en tout cas likambo wana en tout cas merci na sepeli quoi matondo na yo en tout cas na sepeli mingi